ta la famille matière à bio et o quand est le bagasoki matière et bande konanga moyen to boya pe ezali te soki matière à bio et to koya pe to beteli yango di solo to koya pe to solo la na ndenge moko ya bien na minute la famille qui sont officiel a éliminé le sous matière à bio matière moko ya bien qui sont officiel quand est bomesana a il rabino toujours ma makambo moko ya go balobi basekaki enfin quand est tout baka biso moko enfin nzamba zalaka nzambe asala makambo na ye na temps na ye pe na ngonga na ye soki ye moko alobi ke ane oyo ti esila na kopambola yo et c'est vrai ane ti esila nzamba kopambola yo soki ye moko alobi ke ane oyo ti ekosila omona eloko te c'est vrai ti ane ekosila eloko ekozala te yango komonaka bato mosusu ane mobimba na génie na sambeli na sali bisalasala na nga me na omonaka loboko ya nzambe te parce que lui-même nzambe ye moko déjà a planifié ke ane oyo eza ya yo te eza ya moto mosusu ezalaka bongo yango ezalaka toujours malamu dans la vie kolandaka pe kolandelaka volonté ya nzambe basalaka biloko mosusu kana loenge te bamakambo mosusu mpo osalaka yango kotuna nanu volonté ya nzambe bandeko na nga tant oloba volonté ya nzambe lelo toye na mosala nzambe monene mama na biso Lor Lombo Lemba ebele ya bato toyebi mama Lor Lombo Lor Mbongo plutôt mama Lor Mbongo aza moko ya ba musicienne chrétienne oyo penza aservikaka nzambe abandi penza na jeunesse na ye tina ndenge azokola tina ndenge akoma koko kotala mama na biso Lor Mbongo en tout cas soki nzambe apesi ye kapema ti akoma na kibukoko ko servir nzambe eza penza appel na ye la famille Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation ya moke avant to continuer quand ndenge ezalaka quand nde bomona Gavker aye bandeko nanga Gavker aye na ba solution moko ya bien Gavker aye na ba solution moko ya kitoko Gavker aye na ba solution moko ya kilikili pe ya kafu balobi bika na yo na Gavker balobi na Gavker osimba na yo mwana balobi Gavker bandeko nanga nde place ba solution ya matakita ezali na Gavker azawana azosungaka ba papa azosungaka ba mama azosungaka bilenge eza na ba papa mosusu bazonyokwa makasi na ba hémorroïde en tout cas na Gavker bandeko nanga solution ezali kuna penza okobika na yo libela
toyebi ke lelo oyo eza ba docteur mosusu aopesa yo mwa kisi ya calmant sunga yo kaka pour quelque temps, mais ce n'est pas le cas avec Grave Cœur. Grave Cœur kisi nyonso okozwa okomela omiyebela omitiela déjà na mutu ke non ndenge eza boye. Au revoir nalo babai na oyo nyonso bando tungisa ngai eza mwa bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na balandi nyonso ya sika. Kande tolobaka na chaîne na biso pona balandi nyonso ya sika, boye malamu na chaîne na biso, boye kitoko na chaîne na biso ya Kisongi Songi, chaîne na biso oyo tobetaka masolo na bakombo ya bato. Kisongi Songi moko ya cadre bien, ezate ke Kisongi Songi moko ya oya resambwisa moto te. Donc na cadre moko ya kitoko. Alors, pona bino bato sika bokoti awa soki okoti olandi émission na biso kobosana pete ko s'abonner. Tango zo sabonaka bongo kobosana pete ko tia kangonga ya notification bandeko nanga ekozala malamu mingi. Salela biso pe partage wana esungaka chaîne na biso e okende pe liboso na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Kisongi Songi officiel lelo ememeli bino kande na bando beta masolo mama na biso Lor Mbongo Lemba. Mosusu na benga kaika mama Lor Lombo. Et pourtant c'est mama Lor Mbongo. Lor Mbongo donc côté mosusu otali bomengo na bomengo. Otali or, otali mbongo donc ye penza kombo na ye eza bomengo. Bande konanga lelo na ye. Mbutu ya makasi et salama sur les réseaux sociaux après concert il y a papa nabiso pasteur Mike Alambai, après concert il y a pasteur Moïse Mbi. Mbutu kotaki bato belé balobaki biso peto lingi mwasi moko pe abeta concert na stade des martyrs, et surtout yaki ko sala que la plupart des gens bayaki na cadre kolobaki non ndenge za boye mutu oya koki ko beta concert na stade des martyrs, il faut azalaka mama Lor Mbongo. Il y avait aussi d'autres personnes à côté na bango bando loba est-ce que mama Lor Mbongo akokoka ndenge to yebeli mama Lor Mbongo est-ce que akokoka ko beta concert na stade des martyrs, bien kayembaka est-ce que akokoka wana penza ezalaki mwa mitune ya bato ebele ka ndenge bato nyonso batunaka, parce que à chaque événement, à chaque circonstance, à chaque situation mutu na mutu azalaka toujours na part na ye. Eza bato mosusu ba ondimela yo, eza bena bato mosusu ba ondimela yo te. Pona bandeko mosusu pe balobaki mama Lor Mbongo azalaka lisusu mama Lor Mbongo oya kala te, oya azalaki motivé ya makasi na koyemba ba concert a beti, mais toyebi te soki na concert des martyrs et soki na stade des martyrs plutôt akoki kokoka kobeta concert. Bato mosusu kutu balobi ata kutu concert ezala ya wapi ya kobeta lisusu te, parce que koyemba ayembaka lisusu te, ye atikala na yeka na mateya akoma na ekuteya kosala ba évangélisation yango atikali nango bato ebele baloba bongo. Bon, kandenge boyebi biso tovandaka na biso matière eyaka koluka biso matière yango moko eyaka kande totia ba numéro ba téléphone la famille Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu.
Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na cadre moko ya bien, na cadre moko ya kitoko, na cadre moko ya bio. La famille ba mapango koteka yango yo. Kande na lobaka toujours na ba émission na nga mosusu ezalaka toujours malamu en tant que parent kosobaka ba mapango. C'est vrai tokolaka moni tant tobota la plupart ya bato totiaka toujours na motu bana na nga nazobokola, bana na nga nazokolisa. Lelo tolobi soki nga pe nakoli bango nde baozwa soin na ngai. Mais tomona pe ba parents mosusu na côté na bango balela. Dans quel sens? Parce que batia eliki ya makasi pa ya bana. Sikoyo ba parents mosusu moni bana bakoli. Bana pe bakomi na ba projet na bango, bana pe balingi babanda vie na bango, bana pe balingi basala o nyonso balingi basala. Yango mona ba parents mosusu bakoli, bakomi kolala na bango na nzela. Bazangi place à kolala, pourquoi? Parce que eliki na bango makasi ezalaki pa ya bana. Yango ndeko conseiller bato tango oza nanu somba lopango banda kotongisa soki lelo nzamba kozwa yo gloire au Seigneur lopango wana ekotikala héritage ya bana na yo. Mais soki lelo nzamba kozwa yo te tango okolaka oyebi ke naza na mwa place na nga kovanda, naza ba locataire na nga bafutaka chaque fin du mois nazangaka mbongo te. Bana na yo bakoki kobanda oyaka baovisitaka yo esalaka mwa fierté na kote pe ya bana. Ezalaka mwa bongo wana ezaka conseil na pesaka. Donc ba mapango tooteka eza nango kana $350 ya pamba oza na mwa lupango na ndenge moko ya bien. Voilà tozonga makambo na biso kande na bando beta masolo ya mama Laure Mbongo ebele ya bato badutaka ye, ebele ya bato bandimelaka lisusu mama na biso Laure Mbongo. Mais lelo oyo na ye na sango moko malamu pour le peuple congolais. En tout cas la famille Maman Laure Mbongo aza na concert moko bien confirmé et kozala na France. Concert wana ekozala le 8 décembre 2024. Donc bandeko nyonso baza na poto. Bino nyonso boza na Paris. En tout cas, toye kosenga na bino tokendo soutenir maman na biso Laure Mbongo aobeta concert na ye. Aobeta concert finalement après Kobunda parce que concert na wana ezaki depuis début à mois alingaki esalema. Mais quand les boyebi makambo ya Nzambe ekendaka na ngonga nango, makambo ya Nzambe ekendaka na ta nango. Biso tokoki kotia nalingi na sala eloko dans 2 ans. Mais Nzambe amoni peut-être eloko wana osala ngo dans une année. Aofungola ba porte osali yango. Mosusu okoki koloba année oyo avant ici il faut na sala bona sala boye. Peut-être Nzambe azomona yo année oyo kosala boye boye te. Mosusu Nzambe azomona yo kosala boye boye peut-être année mosusu ezala bongo. Donc toye kokumisaka Nzambe comme bamplacement nyonso pour le concert ya mama la biso Laure Mbongo ekomi officiel. En tout cas naye ko sensibiliser bandeko na biso de partout tokendo soutenir mama na biso Laure Mbongo. To soutenir ye tozala présente, to somba ba billet la famille et kozala malamu. Tango tolobaka ba musique gospel, mama na biso Laure Mbongo aza parmi ba icône ya musique chrétienne. Donc abando yemba depuis kala koyemba na yeza lilote. Alors bato o déjà tobingaka ba icône baza bato moko ezalaka toujours ya motu ya pe ya malamu to ya ko soutenir bango ezalaka bien penza makasi na encourageaka toujours bato to souteniraka bango ka ndenge to soutenir papa na biso Moïse Mbiye na ba concert na ye ka ndenge to soutenir pasteur Mike Kalambai to monaki awa concert na Zénith de Paris. Il y a certes Deborah Lukalu, tant de personnes bazalaki présentes, tout le monde qui peut pasteur Mike Kalambai na Paris. En tout cas, ebele ya bato bakendaki. Yango pe ya turoyo ekomi na côté surtout ya mama na biso Laure Mbongo. En tout cas la famille soki tokozala ekozala beza malamu mingi ekozala pe bien penza mingi makasi. Et surtout quand na sengaka na bato ebele surtout basala Nzambe
place à concert des places au satana pe alingaka alakisa combien bundisaka batu alingaka pe alakisa combien yango na singaka toujours na batu ebele ba o basambelaka soki omoni événement moko monene elingi esalema surtout mpona bana nzambe ekozala malamu biso bachrétien mpe totia yango na babondeli tosambeli mpona yango parce que talaka ndenge tomonaki réussite ya makasi na côté ya concert ya pasteur Mike Kalambai. En tout cas réussite ezalaki mais diko ka boye bino moko bomonaki combien bato bakufaki wana nyonso mpona olakisaka na bino kolakisaka na mokili ke le diable existe parce que ezala bato mosusu balobaka basala nzambe bao basambelaka nzambe bango baza na moto kutu bango satana asakanaka na bango tete. Le diable est partout ezala kota bana nzambe ezala bato oyo basambelaka te ezala banani diable azalaka yango ezalaka toujours ya motuya kote ya mama na biso lor mbongo kosambela mais prière na bino prière na biso pe et osala que no concert wana ekobetama kitoko ekobetama pe bien soki biso nyonso tokoki komitia na ba prière. En tout cas kane toye kosala émission tokoyaka lisusu kosepela na bolamu surtout ya nzambe toloba nzambe asali tobando kanisa te tala ndenge nzambe asali ekozala mwa bongo yango naye kosensibiliser bino to soutenir mama na biso lor mbongo na ba prière to soutenir ye quelque soit ta kande totiaka na ba post na biso ya ba Facebook ya ba statut moi maloba moko ya encourager mama na biso parce que internet alelo ekomi nango ka internet ya ba découragement omonaka bato baloba mabe basala boye mabe donc ekozala moi bientôt soutenir ye moralement. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.